La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso, mbote bandeko tout au bolandara Ursule Botelwa TV. Nzamba pambula bino esika nyonso bozali. Bandeko langa lelo na eko répondre na ba question ebele. Na su ba question ebele concernant Davina Apwa. Na si bomu na ba vidéo ezo circuler live moko elekaki na ba chaîne ya ndeko na biso. Babetaki lisolo, il paraît-il que Davina Apwa bachelaki eloko mabe o tokotanga kombote bino mo boyebi kaka pona ba condition ya YouTube. Alors bato ba meki ko contacter nga, bato ebele ba contacter biso ba o penza balinga koyoka vérité kaka na matoyi na biso ba contacter biso pona koya kolobela likambu ya Davina Apwa. La famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez na Messenger. Tous en amont en panne technique. Na moni bande ko belé boko melari biso pourquoi lobi tozala kité alors to zawana toujours pour na bino. Bomoni kombo onati awa, chaîne onati awa, botala yango bien, botala kombo bomona profil ekobima wana, ba okoma SP soit ba otia photo nanga kaka ndenge ezawana. En tout cas bandeko bolingaka Ursule Botelwa TV bo soutenir biso na chaîne wana tozana posa e kola. Alors bato bolingaka biso vraiment tango zo bima awa beta kaka beta lisolo TV omona biso kombo ya chaîne oyo kende kotiela biso abonnement et ozala malamu mingi. Na si soki pe bokoti kuna bokoyoka ya minene bokoyoka ba révélation ya minene concernant santé ya Davina Apwa. La famille nga boyebi na lobara toujours tozalaka wana po na vérité tozalaka wana te po toya kopesa ba information moko oyo eza vraiment ya malamu te. Toyaka liboso na bino po na ko informer po na koloba vérité mingi na bato balanda biso. Nga na lobaka nazala wana po na ba abonné na nga na linga na lobaka na bino vérité po bozwaka pena confiance boyebi ke kuna chez Ursule Botelwa TV soki likambo eza tokokende kuna elobamaka toujours vérité rien que la vérité. Mbote nanga na maman Madeleine Akeita de mon cœur, maman Madeleine esiko zali mbote kende ko s'abonner na chaîne o na ozela ba commentaire na yo kuna. Maman langa présence alegri ya maman Yvonne na ozela ba commentaire na yo na chaîne na biso ya Sika na kombo ya Beta Lisolo TV. Oh la famille, paraba ba comédien er moko esala na passe na motema. Maramba ba comédien moko elekilaka biso lisolo oya Davina eye na réseaux sociaux même biso moko tozo comprendre te est-ce que eza ya lelo to eza ya kala to eza ndengeni po en réalité Davina so bokoti na page na ye ya TikTok vous allez voir que Davina azotia ba image na ye kaka ndenge ataka azaki na matadi je ne sais pas ce que azongi en tout cas akendaki matadi soki bokoti na TikTok ya Davina TikTok o ya Davina Apwa. Je dis bien TikTok Davina Apwa bomona auta ba video na ye kaka ndenge izalaka. Na siyo mikoleleki na yeki kolobela santé na ye par rapport ya ndenge akondaki bato ebele bazaki kolobela yango awa bato ebele bazaki koloba même na ba commentaire bato ebele bazaki kofinga ye. Na yeki liboso na bino na présentaki émission nanga pona ko expliquer bino lolenge nini bato mususu balingaka na bango ko garder santé na bango lolenge nini bato mususu basalaka ba régime pour que akonda wana yeki kolobela yango na jola bino exemple kutu yanga moko bato balandaka nga déjà bayebi nga nde nazaki munene na minute na kondu na perdre 23 kg 26 kg voilà 26 kg mobimba pona bato balandaka nga bayebi. Alors
mikoleleki Davina apwa abandaki kokonda selon lisolo na otikela bino bolanda bandeko na biso mukieba o bapesi information wana mikoleleki Davina abandaki kokonda kaka ndenge ezalaka azokonda abandaki kosala basport na ye tomonaka avant Davina abanda kokonda na ye te mpona kotela Davina me nazo expliquer o nga na yebi tomonaka avant Davina abanda kokonda abanda kosala basport na tonton da Costa so bokiti na compte ya Davina bomona ba video o abandaki pena ko se focaliser abandaki pena ko se donner na basport na tonton da Costa même so na ju exemple nanga nga moko pene nazawa 3 mois passés na banda pe kosala basport nanga na sali basport nanga na sali basport nanga normal après quelques temps après quelques mois nde na komé komona ba résultat na komé komona ndenge na banda ko diminuer par rapport pe ya régime nini o na banda ki kosala bafinga ki Davina ba commentaire ezaki ya mafinga batu bakende koloba Davina ozokonda pourquoi batu mususu kuto mundela boya ye batu mususu libale kufi batu mususu abeli azana zemi boye Davina uta kobota mwana ye ano mukie mwana Davina je ne sais pas si on a déjà 2 ans ou 3 ans n'habité je pense pas que ça va 3 ans 2 ans ça va mais 3 ans 4 ans je pense pas alors batu babande ko commenter mabe pona ye Davina aya asala émission te asala vidéo oyo ayaki ko expliquer que a diminuer pour azalaki na posa ya ko diminuer a expliquer ki biso très bien na vidéo o yemoko asala ki ke so bomoni na diminuer boye eza po nga moko na linga ki na diminuer na belité na problème moko te asala ki vidéo a expliquer ki alors tolali tolamuki triste nouvelle tolali tolamuki toye koza nouvelle na réseaux sociaux il paraît-il ba mikolo moko ya théâtre ba vandisaki Davina batuni Davina ba yebisi akesala ba examen po azokoma kaka pal azokonda bende batindaki akesala ba examen après Davina kenda kosala ba examen boye azalaki empoisonné question nanga na otuna ba mikolo yango ya théâtre oyo Davina abengaki oyo bakendaki kopesa matière oyo babengaki batantine na biso bake kopesa bango matière baya nango na réseaux sociaux ba mikolo yango ya théâtre nde baza banani si réellement likambo boyoka to yoka na internet eza ya solo ba mikolo yango ya théâtre oyo bake kobimisa matière ya Davina ailleurs baza banani ngana koya ko confirmer bino likam na réseaux sociaux te ngana koya na réseaux sociaux te na ya ko confirmer bino likambu oyo ba mikolo ba ye ko confirmer o na matoi ya Davina ye moko toyoki yango te ngana loba toujours tozalaka pona ko informer soki likambu eza surtout likambu etali famille bota boke na bino musika te toyebisa bino boya oyoka alors jusqu'à présent, nazo confirmé te parce que nazui message wanati. Nayoki sango wanati. Message wana ya Davina azui ce qui batile le kamabe. To confirmer ngote. Tozo yoka yango na réseaux sociaux. Ndenge bande konyoso bazobete yango na réseaux sociaux. Davina konda ki mikoleleki, mais Davina za na ye déjà na santé na ya bien. Na santé na ya bien alors toye koyoka lisusu kaka na malobango o Davina libale si ekufa bandakala franchement réseaux sociaux tolinga koloba makambo peut-être toyebiti eloko nini tokozwa soki lelo libala Davina ekufi ba ofuta yo combien ba ofuta ngana yo combien po lelo loko mona remarquer na réseaux sociaux eza toujours wana pona ko sepela na pasi ya batu soki tobito zonga na likambu ya mama Sandra Mbui lelo tout le monde na réseaux sociaux azobeta lisola Sandra Mbui musu ba obeta ngo na ndenge moko malamu musu pe ba obeta ngo na ndenge moko mabe tout le monde na réseaux sociaux akomi ko beta lisola Sandra Mbui mutu musu akobeta ngo na ndenga malamu mutu musu akobeta ngo na ndenga mabe mutu musu azo tchola Sandra Mbui pourquoi parce que
Congolais amesana kaka komona batu na mabe. Pourquoi? Parce que Congolais amesana kaka ayoka batu bazo souffrir. Ayoka ke malheur ekomeli mutu oyo po ye asepela. Libala Davina ekufite, Davina apwa azana libala na ye. Eloko moko batu balingaka bakweisa batu tu o bazaka pembeni ya Bellevue TV. Batu tu o bazaka pembeni ya mama, batu tu o bazaka pembeni ya Mabela. Bolinga bokweisa bango po ani. Bolingaka bobimisake batu wana ba échoué po na nini. Po eloko pena o ngana remarka. Bolingaka kukweisa batu bazaka pembeni ya mingi batu bazaka pembeni ya Bellevue. Ozwa nini? Ozwe lo côté. Mais biso ba Congolais toza wana tokoma olinga kaka malheur ya batu. Toza wana tokoma olinga kaka pasi ekomela batu po biso to sepela. Si réellement likambo ya Davina po biso jusque là to confirmer binyolo mindetinga jusque là na confirmer ba abonné na ngelo côté. Na confirmer bango lo côté po na meki ko vérifier likambo ya o soki poison ya Davina. Eza lukuta na meki o vérifier za ya solo te. Alors moyena ya ko confirmer bino eloko ngana nu ba confirmer ngate moye pena confirmer bino ngo ezate. Moyena confirmer bino ngo ezate. Mais comme peuple congolais tolingaka kama be moko eskomela batu. Tolingaka batu bazwa problème. Tolingaka to sepela na échec ya baninga. Ndo moni batu musu bazo commenter na ba commentaire azui aza mama millionnaire yalo barazaka na mbongo abima kende pays musu ba kende ko traiter. Est-ce que bomoni Davina piqué crise? Est-ce que bomoni Davina koi azo sanja to bomoni ye santé na ye baby? Aza bien. Azaki na matali azo sala ba agitation na ye ka ninga zalaka. Azo sauter na ye lokwa popcorn ka ninga pesa kesengo ka ninga communiquer ka joie. Azo communiquer na ye joie. En tout cas, to landa nanu esika matière yango ebimeli, to landa nanu ndeko na biso. Mwasi na eto kimana ye na via balaka. Ndenga zo pesa. Mwasi agi explication to lande. Il paraît ndenge ba pesinga matière. Soki eza bongo te en tout cas, mikolizo ya to découvrir ngana bino soki matière wana eza faux, eza vrai. Na confirmer eloko te. Na zoloba oyo nga ba pesinga. Il paraît Davina balesa kiye. Eloko nini balesa kiye to yebite. Il paraît même na ba répétition ba koma komona Davina akoma ki pal makasi. Batuni o eloko te. Ba kondina bango ya théâtre ba yebisi amekanga osesa ba inform ba ke amekanga osesa ba examen. Po ba yeba parce que ba remarquer que Davina komi pal. Davina za isusu oyo azakate akomi na poso mabe. Akomaki na ba même ba biluba omoni mutu soki omoni ebandela div ya na komboline vie de loin ebandeli ya tango vie de loin aliaki bomoni ne bandeli ndinga akomaki pâle akomaki faible respiration na ekomaki faible pareil pe ba trouvaki yango pa Davina ba mikolo ya théâtre ba yebisaki Davina ebi mamna oloba ayebi bato bavandisa ki pona kota na profondeur ta o découvrir na pesi na matière bavandisa ki Davina sasa l'examen parce que c'est pas bon wana zema albaki bien que non na zemiti albaki azana zemiti botela ba j'aime s'il vous plaît la famille aimez la vidéo na yeba bwana déjà albaki azana zemiti ayebisa ki bango que na yebite lo ni ezo sala nga bo j'ai remarqué aussi son nota miroir nazomona que je changé. Nazomona même ba respiration nanga et malamuti. Mais nazana ngote parce que je vis mes règles. Je vois toujours mes règles. A expliquer ki ba kolo à théâtre que azomona toujours ba règle na yi. Alors, ba il sait que fois ça examen, ba yeba qu'est-ce qui ne va pas. Davina il para ça qui ba examen, ba yaki omona ke allié. Boyebi allié non, nazolo ba ngote parce que YouTube alinga raté. Il paraît, je confirme rien. J'ai rien confirmé ici. Je ne confirme rien. Il paraît allié. Ndenge bakola théâtre ba yé. Après examen tanga sesa ki aloba ki na bakola théâtre ke ba lesiye. Ba lesiye. Yon bomoni ke Davina azo konda. Davina a changé forme. Azan de konabiso malgré za kempoli,
malgré manka ba mikolo ya théâtre mais tolinga za wana envie au moins amanka ba kola théâtre mais to mona ke Davina aza parce que il y a ba film pe bilé Davina sala total rango tilelo asara msana e bien kota msala asara bien par impolitesse alors tolinga et alien dikila alors tolinga Davina za envie letinga na souhaiter jamais Davina liwa jamais bravo jamais bravo siko bakolo ya théâtre o boyaka na bamatière soki likambo eza ya solo ke Davina avandaki na bakolo ya théâtre pourquoi boye na matière na réseaux sociaux bamikolo ya théâtre mpona nini lakili liwana epusenga te na sipela na malheur na ye non Davina allié ya omomoni ke azokonda nayebi te soki azolandela traitement ya mundele ou azolandela traitement ya bokoko mais balesi ye déjà balesaki Davina nani alesaki Davina ezoyebana te bino boyebi na poto na biso soko balesi yo eloko ebimaka mundele aolobake oliaki yango na yaourt oliaki yango na gâteau oliaki yango na lipa oliaki yango na masanga alors na Congo so balesi yo bakodetecte kaka poussière oyo olie mais baodetecte to oliaki na nini bakokasa pena badetail te ke oliaki yango na eloko nga bayelisanga na melango na jus vie de loin vie de loin batikala jamais kodetecte ke vie de loin aliaka yango na eloko boye mais ezalaki kaka ke olie pareil mpe Davina bayebisi alie mais badétermine te soki aliaki yango na eloko badetaille te pardon soki aliaki yango na eloko nini alors Davina nga namona déjà nayebi te namona déjà Davina na poto nayebi te si je me trompe parce que bato mosusu bayaka poto awa nayebaka na nga te mama soki information ebimi te matière ebimi te moyen nayeba eza te alors bato mosusu namona ondire na confirme mpe te namona nde Davina na poto nayebi te ta mosusu eza baphotoshop parce que lelo surtout mokonzi nango mabili akoma kozwa bafoto aotya moto na Tour Eiffel mais moto na akoma Tour Eiffel te alors mais nga namona déjà Davina apo na Tour Eiffel est-ce que ezalaka photoshop ou ezalaka pena photo na ye na kati ya Tour Eiffel est-ce que Davina aya déjà poto alors soki aya déjà poto Davina mpe olobaka koza mama millionnaire donc il y a beaucoup de possibilités oyo okoki kopermettre ke oyo kozwa basoin na pays ya poto aya déjà merci beaucoup Tatiana Bola donc balobi Davina ya déjà poto soko oya déjà poto so viso bapesaka oyo esila oza mama millionnaire t'as l'argent yaya problème nanga eza boye soki likambo oyo ebimeli réellement na bacomédien oyo baye koloba likambo bamikolo ya théâtre oyo bakeko soki si réellement mikolo ya théâtre nde bakebimisa likambo oyo na réseaux sociaux Davina apwa il faut ovanda oyeba mutu nini o avandisaki yo o ayaki kotuna yo po bazwa likambo bake kobimisa ngo na réseaux sociaux parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nga nayebi ke Davina salaki ba sport au konda po en tout cas sans vous mentir mutu ali eloko wana aozala même pas na temps yo sala vidéo a posté na TikTok. Naza victime eloko wana na oyebisa bino. Ozala même pas na temps ya osala vidéo o posté na TikTok. Tangu ka yo yoki dana matoi na yo. Docteur a ebiso ke oui ba détecter yo ne loko wana na nzoto. La famille okozanga courage ya makambo ebele. Vous en avez bongsa na lumière na biso zo betanga makasi. Okozanga courage ya makambo ebele. Okobaye mokili. Okobaye mokili. Donc ozala même pas na courage ya osala vidéo. Mais pour Davina eza ndenge mususu. Pour na Davina postaka. Na avanda te ke o 1 mois, 2 mois, 3 mois zo poste te. Santé na ye a diminué ki mikole ucho leka. Mais comme on a Davina, ndeti nga na mondi ba vidéo ya Davina lelo, elle a récupéré. Elle a récupéré. Est-ce que eza yango kaka? Est-ce que eza yango to eza yango te? Ce qui eza yango te, bata théâtre, bozami te mamalamu.
soki eza yango te bata théâtre boza mitema malamu mais soki pe eza yango bato maboke boyeba otambola boyeba ovaloriser basekra bandeko na bino boyeba otraite likambo en huis clos bozala presse te ya koya kopesaka matière na réseaux sociaux ça sert à rien kokanisa te na yaka napesa matière ya réseaux sociaux balobela yango esungaka te biso toya tolobi peut-être mpona bavue koganye bavue mutu abetelaki bino oyo apesaki bino confiance ya oyebisa bino likambo bobebisi confiance oyo apesaki bino. Merci beaucoup la famille, message nange ezalaki wana na koconfirmer bino te po jusque là toza na nouvelle nango te. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.